Mbote na bino bandeko na ngai nyonso Facebook baninga ba mama ba papa ba koko nyonso monde entier napesi bino mbote eza wa bino mama Ezwi Henriette Kilumbu Shembo nazongeli lisusu lelo mwata mikoleleki ebele toza okipe na mama makambo mike soki mwa ngonga ekutani Thomas CG monani tozongaka po tolobela. Lelo tokolobela likambo na libala, likambo ya libota, likambo ya papa na ba mama. Donc basi ya mabala, ba papa babalo babala. Tobela kape mingi ba jeune, ba celibat, o makambo ebele. Tozaneti na ba poto mibali misusu bayakawa sambasi batika basi na Afrique basala makasi ke basi na bango bakoma na poto. Misusu bauta na camp de refuge, même so ba camp de refuge soki ezani ete esika na komi refuge. Na kati ya bakamba utaka bayaka ensemble bango nyonso na kati ya bapoto. Na tiena exemple tant ozaki na Afrique okomona papa nde asalaka mosala ke kolukela mama na bana balie. Mais na poto ezali papa na mama bino se fo boluka. So epe poza na mwana moko âgé déjà comme déjà mwa mukolo mwana pa kosala ko ba pe kosalisa bino. Mais toza na kati ya bolingo na biso ozana papa yo marié ozana papa ozana mwasi ozatona mobali. E koza na mwa nungu muke na kati ya libota. Mobali asali mwasi mabe. Akokipe te. Ayebi kosenga pardon te. Akolinga ye muta sali mwasi mabe mais azolinga mwasi akosenge bolimbisi. Bien sûr, il faut qu'on respecte mobali as un maître de la famille. Balobi mwasi peut qu'on respecte mobali peut qu'on respecte mwasi. Natango alikambo. Soko monyo sali moninga no mabe. Mikitisa. Senga bolimbi c'est pas maman. Yo mobali. Mikitisa senga bolimbi c'est pas maman. Yo mwasi. Osali mabe pas papa. Mikitisa senga bolimbi c'est pas papa. Mais toza mibali misusu. Ata sali mwasi mabe abimi na ndako akikolukeba makangu asali makamabe biso mabe ni mabeli makambo nya mabe ezalaka. Mais azozela mwasi na kosenge bolimbisi. Papa na zoninga kobongisa foyer to azoninga oboma. Alingi koboma. Mwasi yo po sali mobali mabe. Okeno soki wapi osali mabe na yo mobali a découvrir yango. Ole yo akosenga mobali bolimbisi. Yo za mobali akosenga. Ozo bongisa to za koboma. Ozo boma. Teba nini eza pardon. Teba ninga kosenga na ka pardon. Mobali nakata mindako azomona ke ye na ye. Mwasi na ndako azomona ke ye na ye. Communication ezate. Mobala akosali kamobwe atamso akosombe loko musube akobima awa na poto ake kosomba ndako na Afrique. Abombela ngo mwasi na ye. Mwasi pa bimi ake na Afrique kosomba ndako. Abombe mobali na ye. Communication ezate. Et bon mokolo mobala ko découvrir mwasi ko découvrir. Eza okotia mobulu na kati bilinga na kati to ko bongisa. To eza ko bongisa. Eza ko boma. Yo mobali. Soko bi kozana mwasi na ndako nyonso ko ngako sala pona tango aza mwasi na yo. Il faut ko yebisa mwasi na. Mwasi na ngana za na projet aboyi to sala bu sabo. Yo mwasi. Soko za na projet na yo. O lingi ko sala. Yebisa mobali nanga. Entre bino mibali wana boko pesa na mayele. Eza ti akobombana. Bosi bobalana. Moki mobali ke o mwasi ope mobali no. Nini akobomba? Tomi respecter. Tomi respecter. Papa mi respecter, maman mi respecter. Soki yo papa zo mi respecter na ndako te to yo mama. Boche bana wapi? Bana bakobanga? Bana bakobanga te. Tozo bebe éducation ya bana te. Eza ko baby éducation ya bana. Ko finga ka mwasi liboso ya batu. Boza un problème na kati ya ndako, ele sila kana ndako wana yo mobali munoko koma lokola mwasi. Okobima ko banda ko isa ta quartier, ko bisa baninga, mais moso ko mosa za poser. Ata bunda kina mobali avimisa ke liso ata mobali sala ki mabe, mosa bimisaka makambo te. Mais yo mobali bayeba yo bapeso kombo epolete tika komisa makambo ndako ozokelo misaka makambo ndako na yo oyebi nani ozokabela lisolo okesuko kabela ngwe pa ndoki ndoki ko multiplier des ordres ko sina ndako fois 4
zana secret anda kuna o tika kofinga mwasi no mama bana kofinga mwasi no mama bana maman abotelo bana bombi bango 9 mois na mabumu lelo babimi bana bakoli bakomi bato minene yo soki kofinga ke pa bato o mukolo na ngai o azelongi mabe o aza salite o babalela kanga ye na famille nga na lingaka ite babalela kanga bayela kanga koya ayaka koya tango ayaka koya no babalela ka o obotile bana 10 6 ponyo bengana ke kala na teta na zuna nzeme ya liboso te lelo obotine bana bakolo komi kopanze sango ke mama mukolo elongi mabe asalaka nini nebitina nakane na poto wate o mwaso kane na poto omunya komi mabe okomo bima poke ndokoluka basi msu na Afrique okomo okende na Afrique kuna oke na business olobi oke business obi oke kotala famille oke no kobala papa mama nyonso neza makala moto tika yo tosalaka bitido wana tika otiki mwasi na bana awo mwasi na motema biki na tiki mobali na motema biki na tiki mwasi oke ko bala na Afrique osomela bandaku quel comportement mibala poto quel comportement basi ya poto o nyonso bika za totangi kombote o nyonso bika za na bitido wana tika to balana depuis bo mwana to comme le mikolo to mi batirati yo papa tango bandi nzela wana infidélité olingi yo lukani na kati ndako no tipe infidélité na kati otie infidélité na kati ndako no chima ka mabe obebi sindako yo mwasi lo soki po komi bilinga obebi sindako siko bana to tia bangwapi ekomi ba etapa ekomi makamba ya ba divorce na izo causer za biso ba parents mama papa zo finga ka mama mwasi na ye oya botele bana liboso a bana azoka de bazofinga mama solo bapeka solo salite yo nga na lingaka yo babalela kanga yo liboso pe baninga en public yo papa sa habitude kofinga mwasi no liboso abato ko bimisaka makama ndaku nozo ko nego bisaka bato tika papa eza bientôt zo teka ndaku na yo nani ozo ko betela solo point d'interrogation tant que bete makama ndaku na yo ozo teka ndaku eza soni si ma deux jours sema moni biso esika okena ko panza makaba mona biso bino mibale mais bato ba komitu ndeni mwasa yela biso masolo te ke papa bana nanga finga kinga papa nanga zabu mais papa bana ndaka makaba mo bana ko za ndengwa te mo bali quand même lata pantalon tika ko lata super lata pantalon respecter maman za mtu moka ko respecter yango ndo mwa ba journée ba papa to ba journée ba mama po mama zo memo na libumu mama osala mingi na ndako lelo soki bana bazokoleza pona mama bien sûr papa ozaka no taka éducation bana pesa bloka kolia mais mingi mama ndatikaka na bana mama za na musala munene pesa respect comportement o papa ba ba comportement papa mama yo pesa respect na papa mingi na lobe mingi papa bazofinga basi masolo nyonso andako ya ye na mwasi il faut tam super baso na mwasi boye mwasi jama ko benga ta famille na ye ke to sona kina mobali na ngai to zaki na problème boye mais mobali ndaki na ko bete pa famille ya mwasi mais ba mono pamba te baba ndini mwana bisonga benga kateka yo ba mono pamba changer comportement to beti angwa changer comportement le papa we ma comportement ba pese kombo epolete na quartier ba pese kombo epolete sécurité la kateza makambo ndaku tina ba voisin ba yebe ah na poto bandako bazaka kimia ba quartier za la kimia ata okata ndeke ko ka ba ndeke nde balilaka bato za makasi omona mona banka mituka ndo bana koyoka mais suki makele bandi ko la bandele nyonso ba bike ye epe epolete makambo ibandi tika bitidi wana tika kotonga mwasi tika kofinga mwasi za mtu moko valeur mwasi ndazo batela yo mwasi ndazo batela bana mwasi nda bota kaya bomba kona libumu na ye respect zala réciproque ezate kaka papa pe so respect na ope mama soko zo kenda Afrique nous ça va projet ya bien un jour bana ba sepela mama sepela ya côté l'Espagne ça qui projet ezate que ozonga kama malelaka au moins liboso te yo nos habitudes na changer ata na poto olingo mona biso ebele batonda mipende ya mindele
bino bobi kutina biso to bomba kanzoto bango batika polele okomo to koma mona ngo pamba mais yo tonda kango te nini kaka papa Paulette tika mama palingo mona mindele te amona ba chinois te amona ba indien te neta surtout depuis kongo amona ka ba na ba amona ka mindele te komona wa yepe kaka linka komo azomi kitisa te nini bolingo chandaku totika oyo soza na habitude wana soki yo papa soki yo mama tika te ba kobongisa ndako na biso te ba prière na kati ya ndako na biso bonzambe eza na kati ya ndako na biso te eza tikaka bo mabe na ndako bonzambe eza na mingi na kati ya ndako po te ba kokolisa bana papa yo tika Paulette tika kofinga mwasi tika kofinga pe basi tika songi olata jipe olata liputa obwaka no pantalon tika totika naza mingi ta koloba ta ndi ba divorce koti mingi mabale panzania na poto bana koto papa koto mama koto pour toujours pour la désordre communication ça na katité papa lingo ka ya mama te mama lingo ka papa te donc désordre papa lingo nyata mama azomo lokola lipapa mama lingo nyata papa yango ndezo makambo mingi pona ko éviter to tika te ba kokolisa bana biso un jour to ko ba koko bolivier to ko ba koko lokola ndeto zakana ba papa ba koko ya awo ko ba comme des gens ba 80 ba 90 bazaka bo basima na maboko bino bolingi se ko panza infidélité botika totale ozotambo ala nzelo kasete bayebi ote bayebi yo tika habitude wana eza bien te naza mingi ta ko ba mokena lobio to ko ba sa sixième sueko ya na pesi mbote na bayina nga nyonso bato baza mingi moya na tanga